Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans votre chaîne qui n'est nulle autre que Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, chaîne Ozopé, ça va réalité. Nous sommes à un niveau à Kinshasa. Oui, Bayoka News Télévision, votre chaîne. Oh, chaque fois, chaque jour, chaque fois, Topé Sarabino, toujours d'informations sur la réalité à Kinshasa. Ma vie auto, vivre à Kinshasa. Mais la réalité sur le terrain, parce que la compte, c'est enquête, ton message à Topé Sabino, tout ça toujours sur le terrain pour la Sabino, la réalité à Kinshasa. Le long de mon message, on peut Sabino, la réalité à Kinshasa. Tout ça sur le terrain, tout ça à un niveau à Kinshasa, tout ça quelque part à Kinshasa. Tout ça, le sujet, mon corps. Oh, ils ont frappé dans la société. Oh, ils ont pris ça, moi pas si. Mais bon, ça là, dans Rolanda. Oui, bah, sujet la vie, ils ont vraiment, ils ont. Sauf si concerne toujours la jeunesse. Les autres ont remarqué le niveau à Kinshasa particulièrement. Ils ont remarqué que non, tout à niveau à Koulouna, ils ont les capables jeunes. Les jeunes, ils ont ça, ils ont une valeur. Ils ont honoré vraiment. Mais aussi, il y a des jeunes, ils ont quand même occasion, il y a qu'on raisonner, il y a qu'on quelque chose pour la gagne pain, famille, la liberté, il y a banana, donc les lots na compte banquette, auto celle là. Bino pour la informer, Bino, tu es qu'on quitte les cigamons na carte à Kinshasa, et ça garage. La carte à garage, on a eu à trouver, ma maître Bazala qui va expliquer qui va expliquer Bino, sauf si concerne les cadres jeunes. Et là, il y a des jeunes au Bansa Bakouna, mais aussi il y a des jeunes, quand même, eu conscience, il y a Koluka quand même. Vous voyez qu'on a atteint moi métier. Un métier, on a beaucoup de mettre ma forme, ma jeune awa. Yo pena ba to beta na ba solo ba ko meka pe ko expliquer biso neni ba sala pour encadrer ba jeune ce qui est loko wana gouvernement na biso pe meki ko tala pe ba mettre ya ko meka peut-être ko pe ça ba matériel et permettre ba ko pe ba sala que ba ko encadrer ba jeune wana o ba sala kuluna to benga les jeunes dans la rue ou soit les enfants dans la rue ba meka ko encadrer ba meka ko pe ça ba peut-être moi soutien moi aide afin que ba meka ko sa jeunesse, il y a lobby moi à venir. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Je pense que les autres qui, le gouvernement peut Amérique soutenir, je pense que non, et qu'on fait un peu développer Pemboka. Je pense que Bino Baïboa, Liban, Internet, Tabiso, pour m'équiper au tel appel, ma jeune Oyo, qu'on peut savoir quand même moi aide, qu'on financer peut-être, qu'on peut savoir pourquoi pas matériel, et qu'on permettre que, et réduire les autos, il y a chômage. Donc, ensemble là, solo sur les réalités de Kinshasa, sur Bamakamoto les Kanakata Kinshasa. Donc, Bozoyoka Bozoyeba, Maneko, place to Koi Awa, et Zani Internet sur Hollanda. Bango Bazora Babituka, Salib accidenté, Otobengi, Babituka, Salib accidenté, ou soit Mutuka Molinga Yobuaka Yango. Bango va récupérer Yango, Boyenango Awa, Baseli Bino Misala, Bazongi ici Yango na État Oyo, Bosomela qui Yango na usine. Quand j'ai dit État où ils ont la usine, peut-être qu'il y a des kilomètres et c'est un peu difficile. Mais dans État, ils ont un État où ils ont la usine. Pour expliquer bien ni ni basalaka. Les moni ni utilisaka. Pour te ba koka kobongo la mutuka na État accidenté à État au côté quand on pena valeur mon gwe. Donc na senga bino pena bolanda ngo pe boko ka pe koya o azana mutuka tom sanga bua kango. Aye awa peut-être na monga muki awa bongsa mutuka ne pe ils ont valeur ndenge ezala kina et bandeli. Donc restez branchés to la interview na bango to meka ko sola bango ensemble na l'ingénieur Babou la foudre image après Sarabilili ya kitoko ko mesana ko landa wana na katia Bayoka News Télévision votre chaîne. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager. Pe ko cha commentaire ne bo message ko cha commentaire wana restez branchés na katia Bayoka News Télévision 100% réalité de Kinshasa. Restez branchés. Oui, déjà, tu vas continuer, Kaka, maître, Toro, il y a déjà. Bonjour, maître. Bonjour, Yaya. Maître, oui, le caméra, la chaîne, il y a Bayoka News Télévision. Oui, mais ça, là, pour la télé-réalité, nous, à Kinshasa, dans le niveau, il y a Liban, à partir à Internet, c'est biso de celle là. Parce que Liban, là, il y a biso, tu peux savoir la réalité, c'est à niveau à Kinshasa. Tu as qui beaucoup, tu as remarqué que, jeune, Bali, ça, là, misala, école, la moto. Parce que, ça, école, la moto. D'abord, ça, là, au bureau, c'est là, d'abord, et ça, là, Antonine.
Bon, musala ezaka pratique comme technique. Nengi biso toza ba élève o eza grand centre. Toza na papa sali biso pe biso lelo to koma ba maître. C'est que formation ezali. Mwana ya zoba za na ndako yaka na ye. Tokotangisa ende ke signifie art. Pona misala na biso ya technique o. Donc a tu peux sa formation. Mwana sala ke loko te na ndako yaka toko yamba ye toko former ye. Awa ngai nazana na département ya peinture. Biso toza na peintre. Ouais, maître peinture lo ya moyo. Toza na papa Musisa oyo asali ke biso lelo to telema boepe to banda osala publicité ya biloko na biso to sala. Eza musala na to salaka. Yango na ko sepela mingi oyo tu afandi na libanda. O avandi wapi asala ke loko te. Babengana mutu te. Zoba biso to cadre kai. Faut mettre le to remarquer pour na garage Sabino awa to kuti pe ba jeune au bon ça misala trop jeune et ça lui coûte moins plaisir parce que pour au bon ça la tile le kuluna est-ce que vraiment gouvernement pas ta la pena bi kana bino pena ai ba pe o bino ko sala o mais na ba jeune au bon ça la kuluna ndeti pona ngai na lo bana bango bazana retard à vie po ya ko so yo moko eza ndenge mususu ke ya ko botola moto ya nyoka meli biso nyo to kutana nango uti bulo so mata boye bakale yo pesa nga boye mais otala kaka boye donc mitu esala kati c'est que biloko ba melaka yango bebisa bango mitu biso to vivaka na ndengo esengeli yango monike lelo c'est que to yeba musala na biso. Est-ce que le gouvernement peut aider au bino bosala pour peut-être qu'à financer bino ba financer bino pe na compte gouvernement. Le gouvernement na ya ko visiter biso tawa soki to ko sepela mingi kutu aya atala to sala ka soki opia biso centre ya munene peut-être la reconnu et ça la bien to ko souhaiter kutu ba bonne chance pour na président akipe biso et ça la bien. Oui et ça la bien. Est-ce que maître mituka o ba ya otikela rabino ezaka na etani ezaka bosala ka magie to bochuza comme employeur ba biloko nini o bosala pour te remarquer à mituka et okufa mais ezongi na eta moko ya usine bosala ka ndene ezaka kisi mona bino to ndene eza kisi ya musala. Kisi ya musala ça veut dire quoi? Comme nous na été finana c'est que awa ekozonga et ata finana c'est que awa ekozonga o epola na se yaka nango awa tokozongisa na remarquer que na ebité au pousse caméra kuna ouais to pousse déjà caméra to rotambola déjà on a biso donc to lienda yambaka awa soki 5 pièces to changer to changeaka soki 5 ke to bongisaka ate pola net exemple oyo awa grand maître so beta atelier déjà ningi za boye senior soza ya kopola mais yango ne zongi oyo tu ezala ya kopola yango ezongi okay tala kuna yo moko so mona sena ngo ningeza otali lisusu awa maître yo aso sala o nyoso za ya kopola o boneza na pe ezonga pe ne to monyo ninga osala boye gezonga okay gezonga pena normal tala tikuna gezonga wana nyoso gezonga c'est que moni babeti déjà tol tout le monde babeti tol oh déjà babeti tol déjà non on peut accidenté oh grand maître atelier yende mutasimi makamu département tol. OK donc ce maître est-ce que vous avez combien de formation ezaka ba peintre to ndeni na batolier to tolerie peinture place to witina sali tozana tolerie tozana fibrera zakuna tozana mutasala ka radiateur c'est que technique nyonso ya maboko awezali fibrera rétroviseur ate bukana awa tozana département fibrera oyo ya jeep yo ya car nini ate panzani soko yena ngo awa ezo donc ata dank izonga kaka awa izonga ka donc to lemana eloko te ba par choc yango wana pona fibre pour la mais okobosa nango on peut donc par choc onyo c'est ezonga egezonga malgré ba état na onde panzani ba ko sala yango po fibre razali ko mettre na ne bochela ba couleur na bo employer ba utiliser ba matériel nini o isala que na bo changer na ba produit na biso ba dissiseur ba vernis ba tiner là donc il y a beaucoup de couleurs vous en avez ba couleurs rebelle pour to salela ka mastic en fer kaka o yebani mokili mobimba na mastic ordinaire yango comme tel ba préparer awa oh déjà ba chozani wa rouge zani oh ils ordinaire oh ce que ba cha ngo po ani ya za pona ko pesa peto yende azo pesa lisse na tol place ba grata ki masika koti ya la ba grata ki boye boye bozi o
yende sikoyo mutabongo la biloko ye mastic en fer mastic ordinaire mastic ordinaire oyo eza na se na ye mastic en fer botiaka mastic ordinaire na mastic en fer ouais yango tosalela ye déjà ndenge aza boye préparation esili azokole déjà azokende na sali bazoke bongola ye so nde aza na so basisi okole boye akoti nango akiotia couleur ndenge ozomona kuna bazotia bapeinture donc seke aosala maître ezwaka bino combien de temps pour moto asala amutu so na mutuka na ye peut-être pour na tia couleur exemple pour na tia couleur ezwaka combien de temps mosala ntango ye nango na technique jamais kozala motema moto ntango oyo tokopesa yo so eza na baeta mosusu mpe tikango pendant une semaine eza na baeta mosusu ndeti oyo baaccidenté ça fait déjà ezokende na ba 1 mois mpo basala yango à l'aise yango wana ezosoma wana mpe accidenté ouais accidenté panzana makasi eza na fo 1 mois ça la chassis nango déjà bande yawa 1 mois na mona déjà comme la femba bande déjà ko monter ba biloko donc déjà dans 1 mois quelques temps après ezongi normal et na bala mona oyo ndenge wana pe ezo OK maître siko na batu oyo peut-être que non baza peut-être na bana bango basa elote balanda ko be musala ya koluna oko pusenga boni pona ozo d'abord bana ngosenga nesenga fo alanda formation na nous après biso to zala précédé c'est que zala kanini tango ke komisa mwana na classe droit d'entrée na ye sala bien tango niveau ekoli maître aye ko komela wana nde akosenga ba droit na ye nyonso nde yo paro ko futa ba droit na yo pona nini mwana sisi musala na ye c'est que ye pa komi ko jwa marché a komi na occupation na c'est ka komi maître obligé faut foutre ba droit ya papa wana o ya formé. So c'est pas comprendre que non muta comme na niveau ba formation na binezo a combien de temps? Ça dépend ya mutu, ça dépend pe ya patient ya mutu. Po ezana ba misu ba zo formation une année pe so azana mutu kitoko bi. Une année kaka ya pamba ezana ba misu azana mutu makasi donc ozoti. Ezana ba musu azana mutu makasi tolembakati ozo former kaka ezana ba mitu mususu pe desa ezana ba mitu mususu pe abima na yeme ba otala nanu akuba siko na batu oh peut-être baza mutuka nga bwa kango ou ça peut-être azaki suna idée te ya landela su mutuka na oko senga yeni oh nyonso azana mutuka ebeba aya numéro ezaliwana mais ça ba numéro na kombo ngai kokodikoko Maître Girens, Cocobar. Numéro nanga ezali 090 47 78 599. Soko bengi ngai ozu Cocobar. 090 47 78 599. Ateza wapi, ateza na Congo Central baya yango. Benga biso to kende to ke benda yango ke yao. Oui, merci déjà, maître. Merci pour l'interview. Donc, vous on a vraiment que tout ça, vraiment, dans le garage, tu as qui maître, oh, à l'objet, maître peintre. Donc, expliquer biso quand même, après, biso quand même. Moi, idée sur Bamissa, d'abord, oh, bah, ça, là, na moi, bah, maître, bah, c'est belé, ah, donc, tu as un babango, bah, vous avez remis, bah, solo, un peu, n'engeni, bah, bon, la route, bah, bah, moi, et je pense que, bah, des copines, bah, bon, la navi, solibanda, et ça, bah, jeune, il y a quoi encourager. Et ça, bah, jeune, peut-être que, Moutaro, ça, a projet, projet yango beaucoup ya pe bo récupérer pe bango bo créer pe ba industrie pourquoi pas pour nous permettre bango pe passer à nene ba former pe la jeunesse je pense que ego réduire to ya kuluna je pense que bano ba ça va désordre ou ba kuluna ba ndeko ko bo ba peut-être c'est pas une idée c'est pas une bonne idée mais je préfère que non ba pe ça bon métier boy ba la ça bon métier donc je pense que bino ba bola na libanda ba biloko ya ko encourager yango ba biloko peut-être financer yango pote toko ka komisa Congo ya jeunesse mo aux à l'avenir et non jeunesse mo o e perdre avenir o e perdre espoir to ebi ba réalité nyonso donc je pense que bara na bande ko ba meka ko pesa ba vie na bango ba meka expliquer biso peut-être par rapport ya ba makambo oyo bango ba sala to la maître 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 bonjour hein? Oui bonjour. Maître, l'autre coup, il pendant la carte de garage, j'ai bien remarqué que le garage est formé par jeunes. Garage EP, ça t'a remarqué par jeunes, sous bazar, à Jamouké déjà. Parce que c'est déjà volonté. Si on est bon format, bah tout boé. Et ça va peu banal, bah jeunes, on va ça bon auto, ça par bon bien fait gars. Normalement, ils ont bien fait. Dans la nengue mbo kanabiso et coma.
bino boye biango to idaka ba jeune pour que ba jeune bazala na mwanzela to boya ka ba jeune bako makuluna to boya ka ba jeune basala misalo ezake oui il valide yango moni to kataka ba jeune pour que bazala na mayele o biso to za na yango faut esala bango pe bien donc to contribuer na vice chef de l'état mingi ba misala o to sala oyo déjà to ko ba to yamba déjà maître to interview ya ba maître to meka ko sola na bango to meka ko eba quels sont les secrets au sala que ba bongo la mituka quels sont les secrets au sala que na mutuka ya na état délabré ba commission na état il y a usine donc je pense que toi va mettre bonjour. Oui bonjour maître l'autre na garage habino za maître na domaine na maître peintre. Oui, maître peintre, l'autre remarqué, a mis tout comme ça, les a accidenté. Mais total à boué, si Manango échangé comme il aura la moto comme moi, bébé, na usine lélo. Imagine il bosse là pour changer, bon long. Normalement, tous ça va mettre peintre, mais moto quand il est aboué, il a un domaine ya tout ça là ka. Moto quand on y a un défaut, j'espère que vous tamboul vous moniteur on y a un défaut. Tout ça là on a trois domaines. Domaine ya peintre, domaine ya fibre, et domaine ya taulier. Donc voilà. Tu as remarqué que tout le monde peut pas jeune besoin former. Bon ça rend pas jeune pour former ma jeune arabe tout bail arabino tout zalaka ma petite abino ka ya parler tourner. Te bayaka ba petite sope a parler bazali ba tout sope bayaka pour que pona ko aider population pour to linga raté que bana ba kuluna to nini non. Donc on to kataka bango donc ko pesa bango loko to na bin to na ngo kati na biso ezaka ke oui to biso to sala bon bazalaka pour que batala pour biso pe to yaki bongo to bana pe ko tala ndelo to ko ba mettre. Voilà. Parce qu'on est beau format, bon, ils auront combien de temps de formation pour au moins on que noté à Comisco na Moussala on a beaucoup. Ils auront combien de temps? Formation normalement et dépend na réseau dépend na mutu a mutu. Mutu musa ko beta ba 5 ans, mutu musa ko beta ba 2 ans, mutu musa ko beta ba 1 année. Réseau dépend pe na mutu na yo. OK, so za na yo mutu za na ngo fragile ya kanga makambo. C'est ça, oyeba na yo. Ah, oyeba na. So mettre imagine une obosala na habité. Pour bon la mutuka bon bon changer en poso et comme na poso mususu ezara ni bosela ka babilo ronine o bosela to sela ka lokola mastic en fer ndenge ndeko azo poncer boye o eza ebandeli to bandana boye to tsaka ya pembe ba poncer yango to corriger yango nde to ko tsa o ya rouge o poncer ni ko gratter ndenge azo gratter ndeko wana azo gratter bo mona ye ndenge azo gratter wana soka silisi nde to landeli yango to corriger yango nde to ko tsa sous mastic ordinaire. Donc ça dit ordinaire où il y a rouge. Ordinaire où il y a rouge. Donc après avoir coachaboué, tu as massique ou bengi massique ordinaire où il y a massique en fer. Massique ordinaire il y a rouge, il n'aime taper sa biseau. Oui, au moni wana rouge, il n'aime taper sa biseau fort. Né tant de préparer yango ndé to coller to côté dans la salle, tout ces couleurs voilà. OK. Si on est pour la couleur bongo, ils ont rabino combien de temps sur mutayebi ayana mutuka ne pour peut-être pour notre couleur kaya pamba. Et qu'on soit combien de temps? Et ça dépend ya mutuka on ndenge yeli na temps. Donc to sera mutuka na temps, mutuka monsieur eza ke eza na bossité, on est ko betana un jour moko mais o eza ke eza na ba boss. Donc faut to lia kota, faut figura kota de ko lepso ta ba 5 jours à 6 jours voilà. Si par rapport à Moussala Nabino, si Bossala Bamakambo Bozo diminuer quand même le chômage, est-ce que l'État, tout le gouvernement, ailleurs peut rendre Bino visite par rapport à appuyer Bino, soit à financer Bino, na Moussala qui toko Bossala, il y a réduire le chômage à la jeunesse congolaise lélo. L'État a financé la bisoté. Tout ça là on a pas fort na bisomoro. Donc mingi lo aussi sur rentre biso mauvais service ezaka qui matériel. Moni bana basé belé donc qui matériel les athées donc voilà faut l'étendre biloko faut l'état ba inactif faut l'étendre azo en mais azo tia biso maboko pour que biso pe sous ko to na volonté wana ya ko donc comprenez tout ça à kata garage donc un mois mutu releki un mois to bouger comprenez tout ça na bana faut l'état pena ça que fort wana après ça biso makoki wana pour que oui to baksa matériel pour bana basé belé na couleur to koza plus de 50 personnes ou 60 personnes plus de 60 personnes oui auto kadakawa donc malgré ça, moi, je suis policier, moi, je tozara nango mais comme tel té. Donc, c'est un peu que appui à l'état et aux arabes bien. Ce qu'on a ba tracasserie, on est là par rapport à quoi? Tracasserie, on va y à chaque fois. Peut-être que Bino peut Bozo est dépé d'une part l'État. Parce que pourquoi tracasserie on a pendant que Bozo réduit le chômage pour tout le monde jeune
Et Belé au Bino besoin encadré déjà pratiquement plus de 60 personnes. C'est déjà plus que compagnie. Oui, tracasserie par rapport au moni Soudan abiso so ba moni place moko boye. Moi et loko bimaka ba komi ko na ndenge moko boye. Ça compte que ba la biso ma rappel bikanda te bo sala boye voilà bozong sa ba tchap sa on honnête mais rien. Ba on ba ya kapo ki oui, ko panza biso, ko bengana, ko sala boye, ko zong sa boye tout ça. Tandis que bana o baza awa mingi bazaki ba kuluna, mingi bazaki ba tomabe. Donc, tu maîtriser na sens que bazalaka ka batu, bazala batu. Mais ba policier moi ni garame, tu mets ça na biso bango, tu zakana bango ka bongo. Voilà. Oui, voilà. Et là on est ici au maître Kosing na baïba na biso à Libanda, peut-être que mutu susanga boa ka mutu kane, soit azana pour ça à créer un look prochainement yo ça là. Et là on est au Kosing, on soit à koya pe boya tant que client panayo au spécial couleur topé nen moi le mot il y a bien na mutu kane o ya boa kaki. Ah ba client en tout cas pas na biso abazaka de cité. Pas na biso ba client bazaka de cité, so za na mutu kanayo na état o ezaleli. Biso a to reparaka. Toza na domaine nyonso. To banda na mécanique ti, to ke na atelier ti, to na ki peintre. Même kuado awazali. Mais toza honnêteté pour nini le temps pena donc to singane mingi pa mokonza mboka a sunga biso. Asunga biso ba technicien lelo mona mboka na biso lelo ba technicien baza na valeur te. Donc to luka to commander na valeur. Do mokonza mboka asunga biso po biso to sunga population. Donc to na posa matériel, to na posa que to za place mobo que to za l'aise to me posa maka mutu. Donc so mutu eza bien te donc maka mo pesa maka bien te. Donc mokonza mboka asunga biso donc boule ça manango, boule ça manango. Ba boule ça la manango donc voilà. Maître to za na combien de formations? Combien de garages à part peinture? Normalement, tout ça est sangana. Mais tout ça, appartement par appartement. Appartement, il y a tôle les ali, appartement, il y a fibre les ali, appartement, il y a mécanique les ali, appartement, il y a quoi deux ali, appartement, il y a quoi dans sala. C'est mettre fibre. Donc, avant de peindre dans sala, il y a des moutaya kawana à sali, par choc si vous avez des défauts, il y a des sala. Il y a des fibres. Il y a des fibres. Soka sali bazong si biloko wana tu ezongi nde nga pente na koya pona sala. Ah maître. Oh ezaki te bungi muluro siko to fabriquer mususu. La vous fabriquer mususu. So formé. OK. Maître siko nebo sala boye. Pour tout le monde peut pas jeune peut pas ça. Ah maître, vous aurez combien de temps pour en former peu jeune abima peu en tant que fibreur? Technique de panana mutu na mutu ya mutu. Là, moi, je suis à cause de la paye une année, je suis à cause de 8 mois, je suis à cause de 2 ans, je suis à cause de 3 ans. Ça dépend de Moutou Naye. Mais il y a Mayele. Donc, après, à partir d'une année, 8 mois, il y a 8 ans, s'adapter. Donc, tu sais, comme il y a 2 ans, comme il y a maître, comme ma casse. Oui, maître, si quand on appelle fibre, parce que nous sommes mis tout dans fibre à l'accini. Pour na bateau ba habiter fibre yé musane zarani na mutuka fibre eza partie ya tolerie oboni fibre eza partie ya carrosserie ya tolerie ezo ko sala eza produit oyo matière oyo ezo sala pièce moko ya mutuka ezo sala pièce moko ya mutuka soit pièce nyonso oyo esengeli ko sala par exemple ba kiosque moko ya Maltina ezaki ya Maltina ya bra Congo esalama na fibre. Donc matière wana to salaka forme eloko nyonso o esengeli ezala. Donc ko sala pe neti bato basalaka na maison ya bima. Bon, ba maison ya bima na ba neti bato esthétique. Casco basalaka ba plante wana eza fibre. Omoni eza ba loko musu basalaka ba pour la exemplaire à bilamba à côté de lamba mannequin wana eza fibre. Donc to salaka toutes sortes de loko nyonso linko sala to sali pâte eza matière eza 3 produits to sali pâte to sali forme loko wana. Donc c'est ndenge moko pe to salaka na mutuka eloko moko neti panneau neti muluru boye ou bien par choc eloko nyonso ekufi
toko former on a fibre. Donc c'est ça. Oui, donc c'est ça, maître. Et si vous ma soeur tout le monde au bakisi au bakisi on peut qu'à fibre matière. Bon, net oyo nazui on a formé mululu lokola oyo. Lokola ye moko ezate ebungi. D'accord, ils allaient quitter. Si vous non c'est la forme oyo et comme lokola yango d'origine. Donc c'est ça. Faut mettre tout le monde a mon matière à fibre, tout attend la moi idée et gros à la terre, exact. Zali, la produit zanango, par exemple, je m'en pose mon na place. Mettre à l'accès, moi, hein, tu peux ça moi image, mettre si en tant que maître peintre, copier ça biso quand même. Comme mon numéro pour peut-être que Moutouazan a posé ça aya Azan a posé ça intéressé na Moussa na bino na talent na bino aya moi numéro moi combo peut-être na référence pour ba kokako ya ko rejoindre bino. Oui, comme on a eu maître Boigna, comme on a eu maître Boigna, tous na justement na Inga na Bandal c'est justement na Inga en face à terrain municipal. Tous on a tel Neema na moi Tinel wana numéro 085 24 89 590. Na mutuno soaza partout na ville de Kisasa aux a décidé ouega na Bandal wana pour contacter biso comme ça toya to jayo ça les ali. OK, Moussa les ali donc to continuer en collaboration na l'ingénieur Babou Kaba pour na ko pesa moi idée sur la réalité à Kinshasa comment ba le bagano kala inga ou kala technique article 15 donc tant au moins déjà batu bazo bunda na boye ba luka ba réduire chômage je pense que les abattu a moins misu ya retient la misu peut-être que elle est la main et ça ba télé réalité au photo beta c'était sur yango normal malgré tout le temps na biso do ba ko soutenir biso te donc azo ba de construire ba technique mettre tout le monde a fibre nde yango donc déjà ingénieur Babou je pense que gros pousse ça déjà ba image hein yango nde benga fibre optique yango yo donc oyo fibre optique yango yo oyo régine donc matière nango tout ça la régine eza liquide régine dans liquide monsieur eza awa mec c'est la mec donc mec régine na fibre na fibre osangisi yango le mélange ça trois produits ça les pâtes ça le mélange ça les forme eloko nyonso oyo olingi donc c'est ça et là le quoi va par choc boy ce qui panzani et koya to reno donc to bandeli yango ezongi normal ko type fibre ko du fibre ba rétroviseur boy donc panzana ki donc e bongisaki forme net boy ezogumbama ezongeli mouvement nango ezaki osa mouvement ezaki ko panzana donc ezongi mouvement nango donc na couler fibre bisika oyo sali ezongi pe na état normal ezongi normal donc ko ya ndenge oyo yeboye ezongi normal ezongi pe normal si quand même ezongi normal oyo yaki ndenge moko mais ezongi eza bongo donc ça bongo maître sikolo ni ogosenga na ba état mususu ba jeune ba ça baza na distraction ba ça la koluna ya ko se lancer na ma banti valeur ya ko baby sa vie na bango et là on ogosenga bango pour te ba ko changer toi ça bango toutefois ko ba ya po to la kisa bango musala mokili eza ko tongama na technique donc au lieu de se distraire pour rien donc soki baye tozozo bango eza po to former bango bakoma bato lobi batata oyo baza na bana modele wana tosenga mpe batinda bana na technique po to former bango ebele malgré tout soutien eza te mais to former bango. OK maître ko ebisa bato ba la no libana peut-être kala po sa mutu kana ezaki obe bana par choc to pe ba rétroviseur alingaki abwa kango ko senga nini soki ata epanzani ndenge nini net biso awa na couloir na biso awa ata modèle nyonso epanzani tozongisaka ata ekufi ndenge nini tokozongisa yango
donc eloko nyonso oyo ebukanaki forme eza te soki oye awa epa mettre câble tokosala yango toza capable ya kozongisa eloko nyonso oyo epanzani. Maître sikoyo na mutuka oyo eza pena par choc eza kobeba liboso na nsima to mpe ezangi barétroviseur ezwaka combien de temps mpona mosala? Non, ezodépendre totalaka nde grandeur ya mosala biso. Au contraire, tosalaka mosala ya rapide mpo na bakompagnie soki okende ti kompagnie ko afrima akopesa o mikolo kende tika mutuka oye kozwa après une semaine 2 semaines mais biso baye mosusu 2 jours 3 jours obie mpe mokolo moko mosala esili. ezalaka secret na bino ezalaka nini? ezalaka kisi na bino to bobombaka bamosusu te? eza nde eza likambo ya koyeba eza mosala na rapidité te tozanga nde bamateriel nde baeloko ezozanga biso. est-ce que bozwa pena temps pena expose mpe projet na bino to mpe mosala na bino oyo école na bino de formation auprès ya gouvernement? Non, na minute oyo donc toza na centre na biso direction yango wana donc centre de formation l'état quand même ayebi comme il y a un niveau ministère finance abe to comme na ta ko financer te ba financer te mais ba yebi quand même pour bana baza ko sala déjà jury ya ba centre mosusu baza ko sala pratique hein. Parce que beaucoup na musala na bino bosala beaucoup na ba tracasserie makasi wana koto eza ko lobela te tracasserie eza comme il quoi sujet moko na Congo awa sujet moko ya koloba te puis tout le point donc tracasserie ezangi te donc ezo dépendre donc tellement passe eza na mboka na ba difficulté ezotinda ba aventurier mosusu bakisala na bakwe po bakoka kodestabiliser bamisala soit kodestabiliser l'état mosusu koto kosutuka bo azane membre ya l'état azani te mais omona mpe akasa camoufler kaka na baninga baye bakesala bande na bango po baya kokasi bazwa mwa mike wana eza nango ya kokamola te po eza rythme ya mboka. Merci maître. Donc maître kosenga na bato bolanda onini peut-être mutu moko alingaki aya moi contact moi kombo pour permettre epela ya za na référence. Net aye awa na Bandal na terrain donc précisément Bandal na toute année c'est le terrain municipal. Bon comme on a vu ce centre de formation donc d'avant ezali ana couloir en tout cas tozali va soutenir biso na modèle tout bien to senga toujours soutien pour ba outillage ne matériel ne yango simba technique matériel ne sati donc on a posé ba matériel ya chauffage ba meleuse ba riveteuse ba foreuse donc groupe électronique donc c'est bon abilo ko wana to na ngoti na makasi. OK, merci maître. Donc vous voyez déjà moi passe moi baba tout mon robot ya ko encourager mettre numéro na yo et ça la bien. Bon numéro na ngai net numéro na ngai ezali 0900 ya Africell 0900 360 556. Merci maître. Beninga na modèle. On a maître Fibra besoin déjà maître Fibra numéro né yango wana. Donc na ba o notre ça va mituka. Numéro na ngai yango wana place nyonso mutu ana posa okutanga akozwa ngai akozwa yo eza ya moyibi te ya aventurier te ya escroquerie te eza ne ya technique eza numéro ya bureau. OK yango wana 0900 360 556. OK mettre câble au kuta yo. OK merci maître câble merci to tika maître pas sala musala. Donc tozoko bakaka na ce qui concerne Kala Ingango Kala technique article 15 ba réalité à Kinshasa. Donc na bandeko bazali banda ba internet to bomesana kolanda biso na chaîne na bino bayoka news télévision lelo na katia toujours sur terrain toujours na compte bancaire sabiso to beta ba solo na ba jeune oyo baboya na bango kuluna ba jeune o batali que non malgré chômage ya mboka to ko croiser ba maboko te il faut quand même to ko lata moi métier yango sur terrain na compte bancaire tabiso to koya ki sur terrain là celui qu'on appelle l'ingénieur Babou Kaba sur la foudre to meka ko sola ba jeune oyo baboyi kuluna ba jeune o ba ipesi na métier o ba moni que non inutile ya rosala buso ba mais c'est important oye bata métier. Donc ce sont des choses où il faut quand même comporter moi aide, il faut quand même qu'on look bon moi matériel,
pote bakoka pe kozwa pe bokasi ya former les autres jeunes pe ya ko réduire to ya kuluna. Donc toi déjà awa, je pense que tout le monde a une préparation ASM mamutuka ndenge bongwani. Qu'est-ce que tout le monde a eu kuna o bande ko bolanda ki wana ya kokufa déjà biso na kati ya salle bazo bongola yango. To meko so la pena ba maître totala ndenge nini basali mpona kobongola mutuka oyo bomonaki wana ya kokufa kotala eta oyo ekomi déjà donc toza bametre a tosole maître bonjour. Bonjour. Maître lelo bacaméra na biso ya bayoka news télévision sur terrain tolobela mwa bamétier lelo bajeune oyo bobino boboyi kuluna oyo boboyi komipesa na oyo ezanga ntina bonimi bobongisaka mituka bonimi bochange mituka oyo eta tomonaki lelo na eta oyo kisi na bino ezalaka nde. Bon, bonjour. Ezaka mosala bonjour na bino nyonso bato bayebi biso komonaka biso na kati ya Kinshasa. Naza peintre. Mosala tosalaka oyo ya juste korekwendaka misala ya peinture mituka. Soki moto aye na mutuka na ye soki problème ezali tout d'abord ebandaka na tolier soki mosala ya tolier ezali ya kosala ezali soki ya biso mosala ya peinture tosala ezali yango edepandaka po tosala mosala esengaka kokanga kotia mastic kotia ordinaire apres kokole nde tomoni ya bajournal nde eza wana après journal nde tozongaka tokotaka na salle nde tandi kotia couleur nomoni eta ekomi ça dépend ndenge tosala mosala soki oyo bachange couleur tokochange soki mpe tokotiaka na même couleur wana tozongisa couleur même couleur wana. Ok, merci maître. Donc je pense que oui, image à Coco, tu as déjà tout à l'heure déjà. Tout le monde a tout le bon wani. Ensemble là, babou image. Pardon. Donc c'est un peu ça, tout à l'heure tout et bon wani. Donc pour faire ça bateau, bazar la vie se monter. Na bossa nyote bouchiri, na bossa nyote famille Matoudidi. Hein? Salutations à famille Matoudidi Mobimba. Je t'oublie pas, toi, on t'appelle à tous, Seigneur, tout honneur, maman d'être Witsi. Salutations à toi, la mémé de Ryan, de Delia, de Gabriela Gabois, ainsi que de Luna Gabois et Talia Abi Gabois. Donc, bon, moi, déjà, Moutoukande va mettre à bon moleur. Maître, bonjour, maître. Bonjour. Maître, lelo bisoyo de kati ya garage ya bino tomoni lelo bino ba jeune maître comment nani akomona maître percé la caméra na biso ya babu image mona maître percé ça maître pe ya peinture auto sikoyo kindoki nini obino oche to be ngo ta kindoki ya bio ya bato muindo ya kobongola mutuka na eta ezalaki po ekoma boye. Premièrement ndenge mutuka ezalaki boye ezalaki mabe makasi ezalaki salité mais tant que tolé arrangé yango après est-ce que pas na ngai peintre na lambi yango ya moni ke ka ezongi en forme sikoyo nde bosalaka boye ezalaka eloko moko boye baformat ki yo ppk awa obiye pk a to yo moko déjà na mosano awa. Merci pour la question tuni ngai nga mpe kaka nayebaka eloko te mais tanke naye na garage awa baforme nga koforme oyo bametre na ngai oyo nakutaki na likolo na ngai oyo bazalaki wana mwa mayele oyo nazalaki mpa na bango yamoniki na partage mpe na oyo mpe nga mpe nakozwa mpe na nsima na ngai. Ok, maître percé sikoyo na bandeko nyonso oyo baza to mosusu na nsima molimo ya kuluna ya komipesa na buzoba ya komipesa na batracasserie ya kobotola to mpe koyiba okokonseye bango nini po te bango mpe lelo tolobi bazwa mpe métier oyo oza nango bakoka mpe kolongwa na bavie wana. nakoseka bandeko na ngai batika kuluna kobunda kuluna eza na solution moko te baya toforme bango oyo ndambo oyo toyebi tokolakisa bango mpe ke bango mpe bakoma mpe mutu lokola biso tokoma bato. Ok, et maître Percy, eloko nini okotinga na gouvernement par rapport à mambino bosala est-ce que le gouvernement peut appuyer bino mpe par rapport à bambosala gouvernement par rapport à bamatériel na apesi biso te tosengaka soutien ya gouvernement ke bamateriel na ye ayeba koaide biso mpo ke toyeba kopesa bamayele na bato bamisala oyo tosala oyo par exemple na poto eza na mama na mbongo ebele mais tanke biso awa na Congo bawanéglige biso baentreprise eza te oyo ke bakozwa biso bajeune tokoma kotravaille na baentreprise wana esalama bien makasi lokola ke nga maître percé boye sopa mpe na travaille na baentreprise wana ezaka bien Congo na biso
soki lelo maître percé mutu moko amonani peut-être aza ya libanda amonani alobi ke non bosava misala bajeune bosala eza bien naza na bosana encadré bango soit na contribuer na formation tout soit na ONG nayebi te tobenga ONG ya formation ya oyo bopesa bajeune awa akosa ndeni mpona akutana na biso eza ngo très simple biso toza na couleur ya inga na immeuble ya général kotima mokie omona sa de peinture mo wana BCS omona biso tozalaka totravaillera wana. Ok. Et kosenga na bato oyo peut-être aza na mutuka na ye eza obeba asala ndeni mpo akutana bino opesa ata mwa numéro ya contact na eza mieux moto oyo aza mutuka peut-être ba IST ba jeep bakar ebele abwaka yango te ayelanga yango toza na bandali Kimbondo na nsima ya banque du sang couloir wana totravaillera wana obika nalukaka mettre percé okutanga en forme na za wana car nous ate finela ndenge nini na zongi sont en forme batoli bazana ba fibre bazana OK bakoranger le car ezongi en forme pas de problème numéro de téléphone eza 084 31 97 295 084 31 97 295 wana eza numéro na ngai erokota na couloir obika nalukaka mettre percé peintre omona nga moko omona pe baélève na nga oyo pe baza wana toranger le mutuka na yo na sans problème. Ok, merci maître. Donc, ensemble là, Babouka Basoko, Bakaka. Donc, vu que le garage est vaste, tout avancé, tout qui est dans le domaine nyonso. Tout le monde déjà a ou pas bande de la biso ya ba peintre. Tout autant la bande de la biso ba taulier. Tout mes capés robeta moi le solo na bande de la biso ba taulier. Na kati ya chaîne Nabino Bayoka News Télévision où tu peux savoir comme information sur les réalités de Kinshasa, sur les réalités de la jeunesse de Kinshasa où ba boy kuluna où ba mi pesi na métier où ba moni que non inutile ya kosala le ngé tracasserie soit ko boto la paix mais ba dimi ba kota na métier. Ce sont des jeunes à ko vraiment temps ya ko financer peut-être pourquoi pas couper savoir matériel afin que ba kokaper ko réduire taux de chômage na kati ya ville ya Kinshasa na ba jeune. Maître, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. La moni yoza maître ni. Na maître fibre. Peut-être ça ta comme pour ba bata là ba mona ota ba yo pe. Na maître fibre. Na maître fibre. Ah. Et lo ni ko singa bande ko na ba jeune de Ethiopie. Pour oba ça non kuluna. Peut-être que nous allons comme peine d'étudier, peut-être nous sommes formés pour déjà mettre. Ok, bala na bino ne bo sala. Donc des arbres aussi ici au tignon pas équipe pas peintre couleur. Peintre en couleur. Donc yo bena o etali par choc bena au zong ça. Normal les zong normal. Ça va, merci maître. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.